beaucoup la maison. On laisse beaucoup d'églises pour venir chez vous ici à l'église. Mbote de partout, bozali kolanda biso na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana mboka Congo. Chaîne oyo eyelaka bino masolo kitoko pe masolo édifiant, masolo oyo eyaka kolakisa peuple de Dieu lolenge nini ya kotambola na mokili oyo ya tata Nzambe. Ezali ya bino humble serviteur munganga spirituel papa Ediba na kati ya émission tobengi tosolola yango. Tosolola yango tokosolola yango na kati ya ba commentaire, tokosolola yango na kati ya ba like aimé pe na ba appel na numéro na biso précisément oyo ezali affiché wana pote moto nyonso azwa moyen ya kocontacter munganga spirituel soki oza na besoin ya kosolola na ngai. N'hésitez pas à abonner, n'hésitez pas de partager cette chaîne, n'hésitez pas de partager cette vidéo plutôt et n'hésitez pas de commenter parce que car le moment est très mauvais. L'histoire à l'élo bokotangisa maya misu pe bokoyoka pasi na mawa. L'isolo oyo est daté 2 semaines et pas inanga monganga spirituel c'est comme un programme oyo tozali kozala nango mingi tokomi ko jouer père na bastualité ya mboka. Soki likambo ekwei tokolanda pe mwa lombango topesa baninga ba information na makambo ainsi. Bayimboka mingi mingi nga monganga spirituel na ya kosola na bino na ntango oyo tobengaka ntango eseleki mingi mingi air tardif. Nde ntango nga mpe nazwaka mwa moment ya kozwa kokabola mwa moke na bino mpo biso mpe na bamboka mopaya toali bato misala mwa ya kirikiri toali kolukaluka mpona kofutana no meya ya bamakambo mosusu oyo esengeli. Chaîne na bino eza na besoin ya soutien. Chaîne na bino eza na besoin ya bakamera kitoko. Chaîne na bino ya besoin ya micro kitoko mpo te tokokisa baprogramme oyo tolakaki bino mikolo mizali koya. Sans plus tarder nazalaka ba émission ebanda napesaka ye petit résumé. Résumé na nde kolakisa biso l'histoire ekotambola boye. Awa tozali na l'histoire oyo tolobi bokotangisa ma ya miso. Papa motu abengi biso après avoir commettre ma bêtise, après avoir commettre ma tuteur oyo asalaki abengi munganga spirituel na nzela oyo tolobaka toujours ya singa appelez-nous mpo te topesa bino basolution. N'hésitez pas motu kutu aza na Cameroun akobenga ebongo boni boni yo oza na Afrique du Sud, oza na Congo Kinshasa, oza na Allemagne, oza na Paris, wana Canada okobenga munganga spirituel te. Tya mayele na yo epai moko oyoka soni te ezali lokolo oyo kosala tubela. Oyo kosala tubela ya makambo oyo osalaki na kuku ebimi na poisa. Yango nalobi ke na l'histoire oyo titre nango ezali nanu ke bokotangisa mai ya miso. Donc vous allez pleurer à écouter cette histoire pe kosala bino pasi. Papa oyo azalaka elenge mobali lokola moto tu abotaka na jeune fille moko na quartier. Mais bolingo wana baboti mibale baparent na bango balingaka yango te. Nde esalaka baséparé bango oyo akei oyo akei. Mais na kokende na bango epai bakendaka papa akoki kocontinue vie na ye asilisi bakelasi akontinue vie na ye mama mpe akontinue chemin na ye. Mais na bokabwani na bango ele basanganaka mwana mwasi azwaka mokumba. Na grossesse mama wana azwaka akendaka na grossesse wana. Mais elle a comprendre que ça na grossesse azongaki na baboti oyo ya mobali mpona koyebisa ke mwana bino apesaki na mokumba. Et puis l'homme quand le coin il était parti azongaki mpona oyo basala intervention akoselinga makambo. Vous savez les hommes soki alobi awangana ezalaka mpe kowangana. Alors ezali histoire moko mpe lelo ekokisi presque 25 ans.
de 25 ans à 26 ans, oyo l'histoire evandaka na kuku ebimi na poisa. Nalobaka na bino mingi na mokili ya tata Nzambe, tout se paie ici bas. Et puis likambo nyonso yo salaka ekorattrape yo. Eloko moko ekobunga yo ezate. Soki ose convertir te. Yango tolobaka na bino na kati ya émission oyo tobengi tosolola yango. Ekambami na humble serviteur mokabo. Ekambami na humble serviteur papa munganga spirituel papa edi. Bo eskisenga pona kobeti mabaku na monoko. Boyaka poto sunga bino. Bokotaka poto sunga bino. Yo moto zui grâce ya koyoka l'histoire ko partager yango même na 50 personnes pote na kati na bango bakozanga 5 à 6 te bakotutisama na masolo oyo bango pe na ba problème o bazana ngo. Surtout bino précisément besoin d'Afrique du Sud, appelez-nous dans le numéro où ils allaient toujours affiché même na kati ya ba commentateur pote ozo programme na mon spirituel na koyamba yo. Même pendant la journée, on peut discuter, on peut parler, on peut voir comment on peut faire. Parce que Ngaï, il a un problème souvent dans le programme, mon est un peu saturé, mais je suis là à la portée à mon toutou, à Kobengama, lito inanga zawana pour la sunga, ma malade spirituel. Tolobite que ezali magie, tolobite songolo pakala, mais ezali kaka la spiritualité de dire rien que la vérité sur la vérité. Baïboka, tozo kota siko na mozindo ya lisolo na biso, wana ezaki petit parenthèse, on a parlé de chaque fois un petit résumé. Et bon, to kota siko boyo kanenge na ko manyola yango. Yango na parlé de mokila tata Nzambe. To yeba epai wapi tokoki kotia makolo, na epai wapi tokoki kotia makolo te. Landanga malamu ndeko Fiston Kabwina. Na epai wapi tokotia likolo, na epai wapi tokotia likolo te. Tanto français. Nzambe akozala toujours na biso yango na lobi na lombango tokota na spot publicitaire oyo ya mama Shela Mwanda eloko monene oyo basaleli biso na pasteur Stanley Mwanda oyo batieli biso mpona koyekola misala kotonga kosala manicure koyeba kokumba mituka misala ezali ebele na kati ya organisme oyo. Na kati ya spot publicitaire, okozwa adresse, okozwa référence, nyonso. Si vous avez besoin de quelques questions, n'hésitez pas d'appeler Munganga spirituel. On va toujours vous conduire du bien. Sokoza na occidentaux, vous allez banda, et autoba diaspora, bandeko bazana Congo, yo moto mona kiango, joa benga pour te orienter, bandeko na bakide, l'adresse songolo pakala. Mama Shela Mwanda, na pasteur Stanley Mwanda. Bakanisi bino na likanisi elamu oyo ekoki kosunga ba peuple de Dieu. Tozo spot oyo ebongo tokota bango na solo biso ya mokolo. Ah oui, centre de formation professionnelle Siloé oyo fondation Shela Mwanda atie na ba disposition na biso pona kosunga ba jeune ba papa pe ba mama koyekola mosala eza trop tard te. Topesi fondation Shela Mwanda merci mingi pona kosunga ba jeune ba papa pe ba mama pona centre de formation professionnelle Siloé. Yakoka mwa ete ezali inscription eza ofele. Inscription eza gratuit. Inscription eza gratuit. Oyoki bien. Inscription eza gratuit. Tozali na Mongafula direction Mitendi na arrêt douane pembeni ya Mbetseke. Centre eza na avenue Kodia numéro 12. Avenue Kodia numéro 12. Bonjour bandeko. Shalom Zambia pambola bino. Vraiment ko sepela kozana bino ensemble. Biso tozali centre de formation o ezali kosala ke lobby bana na bino to bandeko na bino bazala batu utile na société. En tout cas tozali na ba formation tozali na coupe couture lobby mwana yo ayeba kotonga elamba na ba formation ya kitoko na ba condition moko ya kitoko nde bozomona tozali na esthétique et puis tozali lisusu na auto école ngai prof ya auto école. Vraiment na bengisi bino ba papa ba mama botinda bana na bino na formation ya auto école. Fondation Shela Mwanda ozwami na Kimbondo
côté Ambinseke na avenue Kodia numéro 12. Ipa wapi toujours formé bana na biso ya basi ya bibali ba maman ba papa même na auto école na esthétique na coupe couture na décoration coiffure et informatique par option ekozala pe ebele okobakisa bandakisa ba hôtellerie ainsi de suite. Bengi bino boya ebele bokozala décider nazongeli bokozala décider formation za kitoko makasi. Tolobaka na chaque fois la vie na biso il y a un likolo, un haut et puis il y a un bas. Mokili tata nzambe eza na likolo pe eza na se. Ezali na ba condition de vie oyo moto kotambola. Mokili oyo ezali pe na be norme nango. Ndeko monaka nzete, omoni matiti, omoni nyama, omoni ebwele, eloko nyonso ezali na rôle nango na vie ya tata nzambe awa ose. Yango nalobaka na bato mingi tosala ningele na mokili ya tata nzambe toyeba epai wapi tokoki kotia makolo pe epai wapi tokoki kotia makolo te. Il y a des lois dans la vie, il faut faire attention nango mingi. Soko sala ningele te okokangama pe avant okota na toto na sa mabele Nzambe akobimisa na poisson. Faites attention. Oyibaka mwasi ya bato un jour bakokanga yo. Osalaka boye un jour bakokanga yo. Obimaka na mwana bato na kobombama un jour bakokanga yo. Ngai monganga spirituel te. Répands-toi. Le temps est déjà très proche. Répands-toi. Ne te crois pas que toi tu es plus gros que tout le monde. La sagesse rend quelqu'un juste. La sagesse aussi, ce qui a pembe. Boignama 2 fois pembe. Et puis ça comme tout. Ce sont des proverbes. Il faut très bien attirer quelques leçons. Là, la sagesse qui nous revient. Quand je dis ça, et là, que tu peux pleurer quand tu peux écouter cette histoire profondément. Dans la lomba, on est toi, trop, c'est trop. Akoi na motambo. Apusaka lolendo. Apusaka komimona ye na ye. Alors, c'est trop sur la vie. Mais Nzambe akoki kosukisa yo soko ndimaki te ke non. Un jour, okoki kosala eloko moko songolo pakala. Oyo ekoki kopesa yo même kodorienter vie na yo. Ndeko mobali bakolaki epai moko na ndeko mwasi na quartier moko songolo pakala na kati ya Kisasa. Tokotaka kombo te. Abimaki na mwana bato. Kobimami na bibi na ndeko mwasi. Ndenge mwasi ase retrouver na mokumba. Mais ba famille mibale bazalaki na bato bazalaki koyokana te. Ba préféraki mwana na bango ya mobali bakimisa yake ne musika bazwa pe ya mwasi balongole na quartier wana. Na kini ezalaka mingi bongo. Toutefois, souvent ceux qui ezalaki komona ke non, peut-être elle bazo kosangana, peut-être la fille a commis pétutu ou a commis boy, on se sépare. Bon, so bazo ko na peut-être na galema, yo kita niveau hyper, yo mata kitambo. Eza batakisa. Ce qui pesa yango, bokoyeba kaka lisitwale wana ezalaki ya solo pe ezali ya solo. Euti koleka 2 semaines passées, babengaki nga mesolo ba programme nanga ndenge na tambuselaka. Bayimboka fungola matoi benda kiti kende liboso etandola yo. Oyo talaka obe téléphone fungola beta Ediba TV mwana mboka Congo oyo ekambami na humble serviteur okomona ngai. Oyo ezali très nécessaire ekosalaka mpo yo oyeba nini okoki kosala. Bayimboka esalaka pasi, bayimboka esalaka mawa. Ndeko mwasi na ndeko mobali epai wapi bakimisaki mwana mwasi amoni aza na mokumba asuki. Epai wapi mwana mobali akendaki bayebisi eke yo mwana mwasi toza kopekisa yo kuna aye kozonga lobi yo pesaki ezimbi. Atie monoko babitoke bakomi kuna lobi te mwana mobali aboyi. Maloba ya bakulutu elumbaka solo pe elobaka makambo ya solo. Na maloba ya bakulutu balobaka soki mwana azalaki mwana na yo azali zembi na yo likambo kosalama
Un jour, l'homme est parti, il a fait sa vie, il a fait ses études, à Balikutu, à Bandipe Kobota. Oyo pa kena mokumba na ye, aboti, asali pe vi na ye, mais asoki molongani te. Abotaki pe susu bana mibali na nsima ya mwana wana, après avandaki. Avandaki pe kaka pa na bango, pa ba famille place akendelaki. Ondira azalaka pe mwasi, mwana moko ayaka na famille wana songolo pakala, mais il n'était pas de ces familles-là. Ondira azalaki pa mama leki, depa ya makambo ekwelaki, bazongisi esiko pa na bango. Akendaki pa botaki so bana mibale, mais il était toujours chez la famille. Mais l'homme, il est parti, il a quitté la famille, là où il était, asali pe ya ye, vi lisusu, oyo avandi vima epai oyo azako bokola. Mwasi na ye, na bana na ye, mita. Et puis, aye kozwa poste ya munene, akomi kosala pe mbongo, azwi pe vi ya kitoko. Bayimboka, fongola ni matoi munganga spirituel na akoma. Bon, eskize biso so tokosala ba émission ba telefone ekolela. Ezali bato ba ko continuer kobenga yango na kanga ye moko telefone pona kopesa pe masolo na bango, kopesa ba request ya ba problème oyo ya bango. Bayimboka esalaka pasi pe mawa yake koto oyo asali bomengo oyo avandi. Oyo akei 25 ans après mwana tangi kelasi asilisi pe na ISC. Mwasi kitoko ingambe mwasi abimi ake koluka mosala. Toleka na sport oyo bongo tozunga na bozindo. Oyo ya mama Shela na kati ya bana ya orphelin. Kuna ezali na kati ya kopesa formation. Awa sikoyo mama Shela mwanda na kati ya bana orphelin kolakisa bana orphelin ndenge nini bakoki kozala. Baza na besoin ya soutien na yo, bana besoin ya $1 na yo, pote bakozonga kelasi, batanga, balia, topesa pe mama Shela loboko. Na numéro ezali toujours affiché na sport wana kolemba te benga pote ozo bakordone nyonso kitoko. Sans plus tarder tozongi na lisolo na biso mokolo lelo, mwana mwasi engambe mwasi abimi aki koluka bokila. Na kokende koluka bokila mwana mwasi akei kokweya kaka na kompani oyo ya tata na ye. Tata koma na meya ya mukete. Hélas, nalobaka na bino chaque fois mapamboli mosusu ezalaka nango ya nzambe te. Ezali loi ya mokili oyo tokuta na se ya moi oyo. Nzambe apamboli yo. Po balakisa yo ndenge ya kolakisa yo ke ndenge nini okoki kotanga. Maintenant l'homme prie, il priait pas. Maintenant comme partenaire même l'église pendant 2 semaines ou bien non, il y a 2 semaines pratiquement. Oya événement lesquels ya oyo. Maloba ya bakulutu elumbaka solo. Mais elobaka makambo ya solo. À se revenir na papa ya mwana mwasi wana. Alobaka na ye. Soki yo yebize oyo te. Un jour okokanisanga. Oyo toloba koza kobokola peut-être mwana mbanda na kati ya ndako. Okokanisa okonyokola ye. Ozoka ndoko kopesa éducation. Mais peut-être ya yo ozolinga même pas kotinda bango. Mais l'autre là que tu fais ça, oza ndeko éduquer. Oza kopesa formation. Et après un jour soka kei okanisa nalakisaka mwana wana musala mingi. Mais tala ya ngai oyo. Imakambo yango ezongaka kaka place. Zala na bwanya eroza kolanda monganga spirituel attirer nyonso nga na lobaka oyo eza ya kitoko ekotaka oyo mabe elekaka okoyeba ke papa edi makambo akoloba eli ya solo yango nalobi na bino bokota bosabone na kati ya chaîne na bino Ediba TV oyo tobengi na kati ya émission tosolola yango po te toza kosolola yango commentaire nakobenga kota na lisolo na yo po lobi na mano na yo oyeba dès le octobre novembre toali kokende vers fin de l'année to na besoin ya soutien na bino na bakatégorie nyonso mpe to na besoin bokomona Ediba TV ekoyamba sikoyo bato oyo bakoleka mpona koluka mibali mpe kosala baémission ya bacélibataire na pesa nonce depuis mois de juillet. Donc nous sommes en train de se préparer en conséquent mpe bokomona bilenge mibali na batata oyo baya Afrique du Sud
zela ya makolo tokosolola na bango d'ici là pe kotuna bango oloko lino récolté awa na Afrique d'ici landanga na lombango mwana mwasi aki koluka bokila aki kokoya kaka na mosala ya tata na ye tata wana pe alekisa mwasi te ezali entreprise oyo ezali koyamba basi pe mibali mais mingi na service ya réception asaka entouré avec des femmes basi nyonso wana ozala mwasi ya moto ozala femme mariée onali kolobeli mapaso il y a des sociétés na Kisasa par biso même ici en Afrique du Sud même en Europe même en Amérique il y a des chefs oyo ndima qui ozo travailler par naï motambola kanaï naï sakabino na kati Diba TV atolobaka sembo la vérité rien que la vérité fongola ni matoi pe misu yokanga yelenge mwasi aki koluka mosala kutane na réceptionniste déjà fait la réception c'est bien comme on est taille oyo pa patron kolekisa te ami lobelaki pe ayebisi patron wana elle makambo esalamaki tout oyo moi je vous dis c'était vrai pe raconté comme ça ainsi ya kosakana kutu te ye akoti kuna na bureau patron ayebisi ye pas souci tika mikanda na réception tokobenga yo mwana mwasi atiki mikanda na réception akei atiki banimero patron abino atunifio nomoni tatuka patron aza kitoko abi aza kitoko sikoyo tokopesa ye poste nini badebule na poste nde basalaka makambo na bango papa avec toujours l'œil de l'aigle ndenge amesala kotala baebilenge basi aye kobengisa ye jour mokolo ya rendez-vous la fille est partie le papa le propose directement automatiquement lui il n'a pas de temps de kosoigner makambo ebele ye mpe fille abi bon ça va nakena kosoigna mama na biso ya kopeso ya papa kei na nzela kokosa ye nano kelenge na bala elle avait kosoigna mama na etala koto place ngedolo comme ça mama lobi non bapatron na mingi bazaka bafemme bahommarié omonyenene ona moyabi non moto alolenge wana azali hommarié oyo aza kuna lopete tabi balongolaka ngo c'est un homme marié il faut faire attention kombo na ndani mwana bia kombo na soki malamu tabi te faut kozwa kombo oyeba kombo ya moto wana l'enfant quand il rentre encore au jour à rendez-vous aki koyebisi non tomekana kozela mwa moke mais comme l'homme avec des puissances d'argent oyebi moto soki ala meya ndenge akendaka lombango na mwasi ahésitaki te adimi atambola na mwasi na lokuta ya meya na ebele mpo te ayebi ke na kati nsima ya lokuta na meya ebele ere akopesa poste nde epai wapi akozwa Dans le Seigneur, nazali chez la Mwanda Fondation, na eli sous liboso na bino pona osenga bino merci na ba oba soutenir orphelinat chez la Mwanda. Nzambe alula apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda. Nzamba apambola bino na eli sous liboso na pona kosenga bien-aimé bokanisa bana na bilamba, bokanisa bana na kolia, bokanisa bana na minerval, bokanisa bana na ba soins médicaux. Nzambe ya kozanga te kopambolo bien-aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda. Nzambe akozongisa bila kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Bien aimé, voilà mon putain. Pour ça, il savait tout à l'heure. Donc, la veille, il s'habille, la bonne compagnie, ce qu'on a fait. Mais naïf, ça comme ça, ça va être pas que ça, la voilà pour les autres, lobby, et au travail, à témoigner aussi la télévision. Alors, il n'y a pas pour ça que l'eau, on a fait ça, il n'y avait pas de mamou, à bétailler, à lui, même pas gagner dans la table, mais on s'en a fait, on s'en a lobby, et ça, on a pensé dans le salle. De là, on a fait des choses, grâce à Dieu.
lelo na kosoka mutuka na komotongo na mutuka ya mboka fami ya papa na nga te ya mama na nga te ya mobali na nga te ya nzambe asala na nga te. Na kozwa elenge mwasi ndenge amesala kokosa bango azwi ye abandi kotambola na mwana na ye ye achange mwana badone abikomi baboti balekaki na moteki nga na koma kuna tokoki kovivre na biso ça ne dérange pas, je vais acheter une parcelle pour toi, j'achète ça pour toi, j'ai fait ça pour toi. Ye moko papa wana akobetela munganga spirituel makambo alakaki na mwana na ye te adage moko oyo tosaka na se ayokende na lipe ekaka aussi ekende kozala yo sepe ici awa yango nalobaka na mokili ya tata nzambe ezala ningele koamfie moninga te amema sito tosala nde babulo oyo awa parce que biso na afrique du sud tolaba bisala tosalaka tobetaka lisolo mais tosali na masi tokopa awa ndenge mpe bato ya erope mpe basalaka bango kutu bana bakope nango bakula bani biso awa ezalaka mpe balopemba mosu akoteki mpe ndako ya molili oyebi te akenda kosukoma nzoto mpo te alanda na lombango biso sikoyo topetolama na bo yesu kristo tokendaka na biso lokolo moko ekei malembe lokola kamele ekotala place ekokende kokitisa moke moke titititi mikolo mpe ekolala mikolo mpe ekopola monganga spirituel abandaka boye lobi boye nsima lobi okobeta lisolo ndenge parce que les preuves sont là. Les preuves sont là. Je connais là où je vais. Nayebi pa ina kokende. Nayebi. Donc nalanga na problème na motu te na kimia. Na melaka mai na nga pio na vani. Je fais mon temps. Titango na nga pe kokoka. Ekoki. Donc ndenge motu sasalaka tango na ye. Mais ye comme aza na mer bi ye kola pambola kai. Maloba o bakulutu balobaka akanisa yango ata moke te ile déjà asala bêtise moko de cela 20 ans 10 ans kutu abosana me mokolo ekozongela ye mona ngambo nasalaka mbemba wane bayimboka sala ningele kende nango malembe mutu soki alingi yo te alingi yo te mutu soki alobi asonga yo. Mais quand quelqu'un ne t'aime pas, il ne faut même pas forcer ta nature. Ce sont des réalités, il y a vie. Tikaye, ce qui peut y avoir, il y a des gens qui ont retour, il y a des kasi nga pe na salaka pe boy omoni a exécuté kaka te tikaye soki yo sombelaka ya taji mais yo na sima sombelo te tikaye peut-être abosana peut-être abosana bolo mais pas nzambe bolamu ebongaka te autre lobike le bienfait ça se perd jamais ekotikala kobunga pa nzambe te mais na moto ya mokili aza na makila comme yo nanga plus facilement akobosanaki aza koya na ndako na yo aza kobetela porte na 6 heures aza kofungola frigo naza kozwa jus aza komela mpo ya komorule na mercedes na jeep abosani ke namelaka sikre na ndako ya papa edi abosani naliaka lipa pas simplice mbere na Montréal il a oublié facilement moto azali kaka moto soki omoni mutu azovanda azokanisaki même na ebandeli eko bale kosunga bosalaki bakore azali moto ya félicité même na miso ya nzambe Dieu va le récompenser donc yo komitungisama te nzambe akorécompense ye donc yo pasteur na nga akomo te tika oublions sois si calme landaka monganga spirituel mingi na conseil na nga na maye oyo nga nabetaka ezali très efficace écoutez yayo tala epai ya kenda 25 ans après kaka le même mwana oyo amema aboyaka wana kuta mema ye te ayaki kotambola na mwana wana maloba ya bapapa wana balobaka na ye oyo batiaka ye mosapi alobi ya kanisa azalaki ka bake bapesi ye lupe bazwi lar angindi me na miniti moke baminimize ye aboti aye kopesa vi wana nzembe
apesi mwana na ye mokusi. Quel dernier de malédiction. Sikoyo yebisanga moto abongo azaki béni. Moto abongo bapambolaki ye. Mais comment tu peux être béni mais tu fais des bêtises? Yango na yebisanga bino ke nga na côté ya yokanga malamu. Ko ignorer te. Ezali ba même erreur oyo salaka. Mais tu ne comprends pas ça. Mais ça peut te revenir après des années. Allô? Allô, ma fille. Ya ma fille. Boni maman kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Omoni tant maman apika écrit. Allô, naoki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango bale basonge bakati basonge ba memel ba dispensaire a mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kotali mama. O mama zongo lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là somoni mama, mama zongi chéni. Mama zolia 3 fois. Tongo medi popo. Deko nanga elo musu sepeli singani. Misunga homme de veillard. Oyebi ke bana courant so kata. Soka salika manœuvre pano ya di ta. Bana lumière 24h/24h. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise. Ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana. A fini bouton rouge. Docteur Mbango ataka tu sais pourquoi? Homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga. Donc so futilement on ozo regretter te. Ah bon juste bien na wezali. Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna. Abela te bazo sala ezala. En tout cas, ya masati emoneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard misunga. Emoneli na misu te. Emonani bambongo na kopinda ya pampa mana. C'est fini tout ça. Moroli yango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, si kaya vanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24h/24h. A continuer kuna ngana do pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis le bâtiment songa. Babe. Aye kozwa apesi mwana bato mokumba. À ce point-là, la fille s'est décidée non de dire mais aux parents, comme on l'avait refusé auparavant, tu dois venir chez nous. L'homme se prépare, comme il avait beaucoup d'argent, il va préparer maman tellement que ma caméra se soit la famille. Avant ici que tu sois pas bokilo. Maman est bien là pour la bavandi, bazo c'est la bokilo ya. Bakutala kakaboye. Le même mec, moto ya salaka yo mabe, même il a 20 ans. Soko moni Mouto ya finga ka randaka au vie très difficile. Soki otali même après 18 ans, soko moni okoye bay. Est-ce qu'il a changé qui bizarre? Toi tu es le même. Toi juste sous bon nani élévation ya kozala toujours na malédiction to ndegeni. Okolanda mwa. Tala e makambu ndenge salami. La fille amène le mec arrive à la maison avec l'adresse où il avait donné. Ayebo akota bo. Yakota so ebate. Maman la boki mbiso. Maman c'est qui dans le bis de la cuisine, bis c'est-à-dire sa kolamba. Et papa bokilo ba il a mené 2 aventuriers peu comme baton ba di ba kaka ki wa o luwa papa leki na e o loko la cousin na e mais ba aventurier na e. Petit mot qui a la tambourine à sucre c'est. Donc abonnez-vous massivement à la chaîne de Bino Diba TV. Dadi Nitu. Nitu ya badadi. Ya badora pasteur na kati ya mboka Belgique. Ya mwana na musika. Bayi mboka na yebisu ne sala kapasi pe mawa kopona makambo boye. Koyoka makambo oyo lolenge ezali kokende. Tala bino moko. Papa ayela ba aventurier na epai oyo mwana oyo aventure ezate mais la sa fille propre. Siko zwa lokola mwana na yo siko mutu moko osali. Mais siko mwana na yo moko ozwa kosaka. Siko zandoki. Mama bimata la bo. Mais oyo nde mobali oyo apesaka na mokumba mwana. Abengi banoko. Moto na kobala mwana.
mpona nini me moto oyo tovandelaka makambo babenga fibo nakomiboma fi akota na chambre mikangela baboti babimi bapandi me yo oyebi molenge mwasi oyo te abalusa miso azwa maneti lokola nga tiabo akitisa atala nazoyeba te nkombo na yo batangi nkombo poso natangi eza scandale batangi nkombo ngai mwasi nkombo songolo paka je vois sikoyo akala bongo sikoyo kasi 25 ans passé mwana oyo précisé c'est mwana l'homme était abattu na désaventuré na yaki na bango wana ye moko abetela baso moko bandi kokatanela ye c'est quelle forme de salité oyo komema biso yango moni moto soki azali aventure kolinga te koma mpe na je na ye tika ye na baventure na ye epai azali nasepeli quand même na lisolo yango komona ye moko moto asalaki marula mbeba aye koavue yango ebongo yo moto oza na bamakambo ya boye osala yango obomba yango mpe oremarka ke mwana oyo azobima ali mwana ya oyo nga na bota obi azali mwana ya mwasi na nga moko nabimaka na ye obi azali mwana ya ndeko na nga parceke ebele mpe basentaka bacousine na bango bana bandeko na bango mpona baki balakisaka bango te osala nini okenda tubela wapi obenga spiritualité nini pour combat prier pour la vie. Parce qu'il y a des histoires, quand tu fais ça, Dieu peut te montrer directement. Et puis, ce qu'on va dire, comment on va faire, oyeba, cause nini, et ce qu'on met la gagne, na makambo na ngai. Bayimboka, bon, na kabiso na boke, bipe na boanya na kati chaîne, oyo, ikambami na humble serviteur, munga spirituel, to kuturo na bango, kota kabula, émission, oyo, partout, mokili mobimba, pote, oyo amesala kosala mabe atika bokoma mpe bato na kati ya bato monde okende na suka. Dernièrement j'ai parlé avec un ami qui vit en Belgique, il m'appelait, on parlait de notre histoire, bon bien sûr kati ebele mon cher poto ekomi pasi mondela opesa mokanda te eske lisolo bongo ekosolama na batango ya bapoto akala non. Aujourd'hui même ozoche ici en Afrique du Sud ekomi pasi awa balingi so baétranger te mokanda tokoma kozongo na difficulté tokuti oyoka lelo bakomi koserve mokanda elo kosalaka un moki lisusu kuna bakobastope okomona bato bana baleta na bato baza 4 bazwa mokanda te mbila okanga bato pamba po bango moko basali systeme soki oyoki ndeko no abengi oki bakangi kohésite te soki moya kosunga ya lisunga ye parce que ezali mboka moko très difficile même baprison na bango eza place moko moto akovanda surtout soki azali ndeko na yo yoka mawa ata mpona kodefata mbongo meme oza na Congo, meme oza na Angola, meme oza na Zambie, meme oza na Kenya ou France, Europe, États-Unis, soki mwa possibilité kosunga moto abima mboka oyo n'hésitez pas car Dieu peut t'aider mais koboya te ke moninga akendata Canada koboya pe te akakendata États-Unis ezali toujours basuri popa na biso mpe ezali malamu tu peux rentrer toujours au Congo parce que ezali mboka na yo epai euti yokolinga te omonaka libanda ezali très bien. Donc moi je vais toujours donner le conseil et puis éduquer la masse, éduquer aussi le peuple de Dieu pour leur montrer que la vie est partout. Bayimboka balandaka biso na bokebi mpe na bwanya tala epai papa oyo tokobenge nani oyo tolobi papa oyo soki olanda émission oyo okotangisa mai ya miso aboti na mwana na ye moko tala epai aki kokundola bamalédiction oyo batata wana bayebisaka ye ndenge owangani mokumba oyo ekozongela yo un jour. Quelqu'un peut te parler comme ça nzokande oyo ekangami likolo efungwami na se oyo ekangami na se efungwami likolo mato ya nzambe elalaka te eyokaka yo moto mesala kosala makambo nyonso na kimafumafu sala ndenge na mokili ya tata nzambe ezalaki ya bino humble serviteur munganga spirituel papa Itidiba na émission kitoko oyo tolobi okotangisa mai ya misusu okoyoki lisolo oyo mais kotangisa te tirer les sons c'est une façon de parler tirer les sons na oyo nini ou apprendre na kati ya
émission. On a besoin de vos commentaires, la Katia. Commentaires, la Katia, commentaires, on a besoin de vos commentaires. Pote, toyeba, tous allez quoi pratiquer un mot qui toko, tous allez quoi le cas qui toko. Ceux qui va y réaliser, on peut s'appuyer toujours par remarque. Il y a un peu comme ça qui lobby, tous les binots de Masuro, ceux qui toko. Ceux qui te on a émotion ébélée, pour esquisser, parce qu'ils allaient ici. Elle va passer à envoyer à Kaboté, tout là, pour te toper sa mot flamme. Na pesi mbote na baye oyo nyonso balingaka chaîne oyo Ediba TV. Mwana Congo pe Ediba TV mwana mboka Congo ekambami na humble serviteur papa Ediba ngai moko yeyo munganga spirituel maboko pembe likambo la moto te jalousie te koswana te pe kofingana te. Nalingaka bino mingi na pesi mbote na Dadi Nitu ya ba 15 Nitu ya ba Larios Nitu ya ba Louise Nitu ya Badora, pasteur na mboka Belgique, pe na pesi kurutu ni 15 mbote, na pesi ya tete ya Marie Libota Mobimba. Oyo nga na yebi famiana, pote nazalaki mo na kati ya wana moninga na monene André Kepe à son âme. Bayimboka, bola na chaîne oyo na bokebi pe na bwanya, lokola Fiston Kabwena, lokola bandeko mususu oyo na bosa na kotanga makombo. Lokola Papi Ngele, Bopanza Chouki Ndula, Bopanza Shem Oyo, Ekosala Yo Malamu Nzamba Kopambola Yo, Blaise Nato Movoto, sans oublier Pareil Sugar, Komanda Kitoko Nzambe, Azana Bino Epai Ubuzani, Ezalaki Abino, humble serviteur, Papa Edidiba, Likambola Motote, Moto Oyo, Aboya Nae, tranquille, Natambolaka toujours, Malembe, Tango Nangape, Ekokoka, Ebongo Tango na yo, osala nini yango yeli kokoka ezala matongi te ezala kofingana te toke nango malembe tomonani mokolo alobi soki Yesu Masiya azongi te tellement que je vous aime beaucoup je vous aimerai toujours et surtout bayo balandaka ngai bayo bapartageaka ngai bayo babengaka ngai lokola Don Camille star du moment na kati ya mboka France Zambalola mona yo pe abatela yo mosala kitoko je vous aime beaucoup tomonani mokolo alobi soki Yesu Masiya